atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission amipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol eratakate na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Boye bona mona balandi ya journal ya peuple info ngala mbote la bino nyonso bozi occasion ya kolanda basango na biso to fongoli yango na ngamba présidence pona kotesa bino ndenga chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé kimokola mercredi 3 avril misala ya matinée de l'emploi oyo ezalaki organisé na office national de l'emploi ONEM na mokuse po na création ya avenir professionnel solide na République démocratique du Congo. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé qui paie à l'ensemble qui misala ya matinée de l'emploi Oyo ezalaki organisé mokolo ya mercredi 3 avril 2024 et paye ya Office national de l'emploi. Tinanango ezalaki bongo création ya avenir professionnel solide na République démocratique du Congo et paye wapi Office national de l'emploi onem na mokuse bango balobelaki makambo etali emploi tope mosala na République démocratique du Congo ndenge nini makambo ezali kotambola ndenge nini makambo ezali pe eloko nini esengeli eye bana kosalema pona avenir professionnel République démocratique du Congo eye bana kozala vraiment solide. Pambate mon côté à Bosani que na République démocratique du Congo, domaine ya emploi ezabongo na makambo ya ndenge na ndenge oyo ezali ko pesa pasi et pa ya population ba chômeur baza ebele batu ebele bazali ko luka musala na tina wana onem a retrasaki situation moko ya République démocratique du Congo ndenge makambo ezali ko tambola bo simbake milulu oyo to matinée ya emploi oyo ezalaki occasion moko po na bango baeba na kotalisa eloko nini bazali ko na mikolo ezali koya onem a telemi alobi pour na création ya ba emploi avenir moko professionnel na République démocratique du Congo et sengeli ezala solide chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alua ki pe initiative oyo onem asali pour na kotala tala makambo etali emploi pambate ezali pe cheval de bataille ya chef de l'état komo na ba jeune ya République démocratique du Congo pe catégorie d'âge nyonso baïba na koza mosala pour na bien-être na bango. Bon, bauti kolandeza ki bongo ya hérité mapinde mito poursuivre basango la biso bien que madame Judith Tuluka azalaki nommée premier ministre depuis le 1er avril kasi mois ba préalable ezali pour na formation pe investiture ya gouvernement ndenge hérité mapinde mi apesi bino ba détail. Azalaki nommé le 1er avril 2024 et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Tuluka, loko la premier ministre Bosimba ki kalamingite gouvernement naye ekosalema kasi gouvernement oyo ekozala investi na niveau ya Assemblée nationale pour gouvernement oyo ezala investi ba préalable ya ndenge na ndenge ezali na nukosengama esengeli ezala résolu mingi penza Judith Tuluka oyo azali premier ministre ya sika ekosenga akende ko défendre programme naye na niveau ya Assemblée nationale avant azala investi kasi investiture naye ekosenga bureau définitif ya Assemblée nationale et bana kozala mise en place na tina wana ekosenga quelques jours pambate règlement de l'intérieur ya Assemblée nationale oyo euti kozala déclaré conforme na constitution à part 2 articles et pas ya cour constitutionnelle boy kalamingite bureau provisoire a kosenga ba candidature pour na bato nyonso oyo bakolinga kozala ba membre ya bureau définitif ba élection ekosalema pe ba oyo bakozala élu bureau définitif ekozala installé bureau définitif parmi ba prérogative to misala oyo bakozala nango ekozala pe
bakosenga baiba na investir gouvernement ya sika oyo Judith Tuluka akodirige na tina wana ekosenga baiba na présenter programme na bango na niveau wana. À part wana, Madame Judith Tuluka a causé la peine à quelques jours, il y a des consultations et l'on a des familles politiques, des regroupements, des partis politiques, il y a ndenge oyo izwami na kati ya majorité, topé na kati ya union sacrée, pour na kotala, ndenge ni gouvernement et causé la former. Boye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oyo après taka serment depuis le 20 janvier 2024 le lot ozali kokende 3 mois gouvernement nanu ebimite kasi loko la premier ministre azali déjà nommé kalamingite gouvernement ekobima à part quelques préalables Oyo esengeli ezala résolu pour la formation ya gouvernement ya deuxième quinquennat ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable Néron Mbungu, président ya fondation Oyo Ezabongo la Kombo naye a visité qui complexe scolaire Mama Pemba na sima. Ya visite Boyo Kaba professeur naye na micro ya Ladiland. On a toujours pour visiter ba travaux compte tenu à demande il y a milliers de la fondation Néron Mbungu na complexe scolaire Mama Pemba. Toujours ça là bas travaux pour récupérer qui espace où nous sommes balés pour bouki toujours ça là bas travaux premier bâtiment ici il y a un bon moment na biso ah toujours ça là deuxième bâtiment autour aux au moins 12 salles et puis na nouvelle salle de professeurs toujours ça là et puis na bibliothèque vraiment moderne ou toujours ça là parce que année prochaine donc année 2024-2025 toujours ça là institut technique médical où il y a l'école ya munene je crois ba équipement nango nyonso pona ba laboratoire na bango ils a déjà quelque part pour l'année prochaine donc déjà toujours qu'on annoncer année prochaine, item et aliawa, tu disposer 12 salles de cours. Rien que pour na bana ya item. Les boyebi, ba couture, ba biologie chimie, ba pédagogie, ba littéraire, ba électronique, construction, mécanique générale, électricité, tout est ali. Et puis bango déjà bazana ba atelier na bango. O tozo tonga wa kunande, to sala grand laboratoire pour na ba élèves na biso ya item donc yango to lancer déjà appel na bana nyonso oyo balingi lobi bazala ba minganga o bando soigner biso déjà bobonga ma pona ba inscription na bino année prochaine awa o ba bâtiment oyo nzambe so asungi biso ekosila lokwa tozana nzambe ekosila kaka alors ngamoko lelo na yaka 2 fois semaine otala ndeni misala ezotambola na moni déjà ezotambola bien parce que tozo couler étant aussi ça te côté na balongrine après aller to sali otoko sala tomata pour que qui toujours comme na fin de l'année pour to banda année asika ba bâtiment nyonso to équipango na ba ban makamu nyonso pour en permettre bana biso bazwa mayele parce que force ya Congo lobby ezo senga bana oyo mutu il faut kota mayele belé pour na to lutter contre makambo nyonso bandoki ya monde bazolukila biso aw voilà minga olobezate tozali. C'est Néron Mbungu le Fumu Abanga Moyo. Merci. Jamani. Toujours. Toti Kalikaka na complexe scolaire Mama Pemba pour na ko signaler binoke pour na ba option oyo ezwami kuna bazabongo pe na coupe et couture bolanda moko ya bala kisindenge a expliquer la micro ya Ladiland. Pour nga madame Bénédicte, naza madame ya deuxième coupe et couture. Bon, na ba niveau pratique na bango to komi maintenant na déroulement ya réalisation ya robe ya taille ya bango moko o bo uti mona na kati wana bazo sala coupe del na bango moko pe ya taille na bango moko o to komi nango déjà eza lokola troisième réalisation na biso parce que première réalisation na biso ba réalisa ki ba cache poussière au moni bango na nzoto balati eza bango monde mutu ba réalisa ki yango et maintenant là to komi na coupe ya robe
pour passer la réalisation il y a ba robe na bango moko parents au bazo vendre ba na bango na ndako il faut premièrement il faut prendre une conscience ba vendre ça moi na ndako parce que moi naza le quoi marchandise pour les autres lelo so tangisi mwana lobi osunga yo na vie donc batindela biso bana toza aposa na bango bavandisa bana bandako te batinda biso po bazomona déjà baninga na bango déjà baza awa na ba age oyo baza pe na ba classe oyo baza nango deuxième bazo réaliser déjà babiloko na bango mosuko déjà oyo bazolata eza déjà incroyable parce que avant ezala bongo te tokoma élève akoma na réalisation akoma capable ya koréaliser elamba oyo ye moko azolata na classe ya deuxième coupe couture ezalaki vraiment impossible allez lelo soki komi possible lelo donc pourquoi pas ba parents ba vendre bana ndako batindela biso bana parce que na mama pemba formation eza impeccable. La rapporteur ya info lingala journal peuple babeta ki tour na quartier Mikondo kuna la commune ya Kimbanteke epai wapi batalisi bino ba difficulté oyo population azali kokuta nango na coin wana ezali bongo courant na mai héritier mapindemi Yannick Musiteki. Mai pe courant ezali casse-tête ezali pasi na ndenge ya kosakana te tozali awa na quartier Mikondo na commune ya Kimbanteke population aleli pe balobi lolenge nini esengeli balela lisusu po ba autorité batala ba résoudre problème oyo evandeli bango depuis bamvula ebele na quartier Mikondo likambo etali mai casse-tête likambo etali courant casse-tête bongo eloko nini bakosala tango phénomène kuluna ezali ko battre record na ville ya Kinshasa bango pe bazali épargné te soki osala kabisika mususu esengeli ozonga mbangu noki pona kozwa moto pe kokende sika yo vandaka po soki bazui après 18h awe ezalaka pasi bongo likambo etali mai base debriyaka kaka bango moko pona kolukaluka ndenge nini kosaprovisionner na mai po régie des eaux abosana na bango abandona na bango ndenge bango moko balobi toza na commune ya Kimbanteke na quartier Mikondo papa toza na pasi ya kosakana te mai totoka kaka mai ya mabulu nde tomela mai ya mabulu ezobelisa biso na bana bakulu na koto oyo koloba kutu te bazokotela biso mpona nini mpona molili partout ezaka molili eza na ba 4 okutana kaka bakulu bazobotola mbongo mpona nini mpona molili tozomona pasi papa tobanzi ke bana ya quartier Mikondo ndenge babeleli ba autorité bayoki bango pe bakosala quelque chose pona ko résoudre problème ya courant pe mai na quartier oyo babengi Mikondo na commune ya Kimbanteke. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse pour l'année 2024 a présenté le meilleur na ba client na Enyonso. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission mi pesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na Enyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Point oyo ekaboli quartier Kayolo na Kimbanteke na Njili quartier 11 eza ya kobeba makasi population baza konyokwa ma héritier mapindemi Yannick Musiteki. Bande ko bavandi na commune ya Masina mwa pont oyo bozali komona toyebite soki tobenga yango vraiment pont yango ezali kosunga bande ko ya commune ya Masina na quartier 1 oyo bavandi kuna pe ko traverser ko kende na quartier 5 Mapela c'est-à-dire bango nyonso balekaka kaka na nzela oyo bozali komona
bongo mai ya ntsanga tango etondaka awa ezalaka likama pamba te mwa pont oyo bozali komona evindaka na ndenge ya kosakana te yo kotraverse wapi soki mai ya nsanga etondi okoleka nzela nini pont oyo batiela bango soki nani ayokelaka bango mawa ezali vraiment na se mai emataka likolo kutu yango ebungi bongo bandako ya nzinga ya rivière nsanga awa ezalaka pasi pe mawa soki rivière oyo etindiki mai bandeko nyonso bavandi bisika oyo bakimaka botala bino moko bandako na bango ndenge komi ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te bango balobi esengeli ba autorité bayokela bango mawa pona kotombola pont oyo et traversé rivière Nsanga pe ezali kokabola quartier 1 pe quartier 5 na commune ya Masina. En tout cas pour ebebi makasi pour eza kobeba transitement etondi ndenge ezoleka do sengi na ba député biso bimi abong ça pour vraiment moi eza te poto eleki makasi. Abong ça pour vraiment pour tout le capitaine biloko na biso ande to na boutique na batela biso na bandako. Apona pont oyo vraiment pont oyo etungisi batu ekimisi pe batu quartier mobimba oyo soto tamboli kuna ozomona bandako kaka ya pamba batu bazate bandako bukana partout donc batu bazate donc mai toluki bakonzi vraiment bakonzi mais batala biso na pont oyo banda prince kuna ti oya kokoma na pont oyo donc baya ko kire biso mai oyo bafongola biso mai oyo na page na biso ya Astuce lelo info lingala alobeli ba bien fait ya makala bolanda charbon de bois topé makala ezali ba produit moko plus négligé na ndako nzokande ezali eloko oyo ekoki soko mokete kozanga na ndako pona ba vertu nango charbon de bois ezali très efficace oyo esengeli mama nyonso soki ake wenze akoki jamais kozangisa saki topé mopiko nango na ndako tala charbon de bois esungaka na ndenge ya mokete ndakisa charbon de bois et kalimaka poison soki bo remarquer ndeko na bino ameli eloko moko songolo pakala aza ko sanza makila azali ko sanza bo salela na lombango quantité ya makala bo tuti yango bo bakisi mai bo melisi yango akosanza biloko nyoso wana makala ezali très puissant yango esilisaka solo mapeka to pe ya nzoto isifika ko tuta yango kozwa poussière nango ko pakola tongo nyoso tuna mapeka solo nyoso ya nzoto abupia makala enika kanzungu kitoko esilisaka solo na congélateur to na réfrigérateur makala elongolaka solo ya sapatu isifika kobua kamwa 2 morceaux na kati ya sapatu solo nyoso tu ekei soki ndako eza solo waka mwa ba morceaux ya makala solo nyoso tu ekei yo moto zali koleka libumu eza ya kovimba pona bilialia kosamba te tutaka ka makala sangisango na mwa mai mela libumu ezongi kimia makala ekalimaka moya estoma esilisaka moto pasi makala esungaka na ndenge ya kosakana te kutu na tango ya kala ba poubelle ya bakoko na biso ezalaka solo te botango nyoso bazalaka kokende kobuaka makala pe ba poussière ya makala na poubelle oyo ekimisaka banyama ba insecte ya ndenge na ndenge makala eza malamu esokolaka kivu kitoko makala ndenge ezali wana eswanyaka elongi bokozwa idete kosalela yango soin de visage isifika kopakola yango na citron na elongi ba bouton ba poigneur nyoso abupia papa soki outi ko se raser kosamba te zwa kaka citron na makala palola ngo na mbanga osali yango 3 fois la semaine bambuma ekobima yote soki mama olambi ozikisi loso ozikisi biloko olambaki na mwamba bwaka kaka mbuma ya makala zongisa ngo na moto ekobenda solo nyoso tu makala ezali vraiment malamu oyo esengeli tango nyoso tu batata ba mama kozalaka nango na ndako po esungaka en tout cas makala to pe charbon de bois ezali penza moninga malamu. olinga kolata sapata qualité place eza sema kona 7e rue limité et pas ya papa griffe papa sinangai eutako apio Oli
olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala mokoto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elobi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage mais ozaka même na baministre na ministre ya culture azali ministre ya industrie azali ministre ya PMI azali PMR mais pourquoi te okoki kotyanga maboko ngapena diminuer taux ya chômage pour nous nezomata par contre ozaka na papa grise po akodiminuer taux wana ya kuluna pour encadrer jeunesse pour transformer bango ce moto ayebi kosala sapato est-ce que azali so na besoin sala kuluna. Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Nasa été dit pourquoi Dans ce moment-là, on a fait un Argentine au delà. Oui, adjoint ils allaient chez Coco Moulumba, fils gouverneur Argentine au delà. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. On a fait mon compte au Bonaïli qui m'a politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir dans nous on va devoir dans la salle sur le téléphone na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit na peu monsieur on a ambassade d'Ador à Kekele pour nous dans la présence de la salle dans un bien organisé na salle de kanda nyo subo yo ego l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais balingo soutenir un avis. Bon, je comprends, donc client nous soit contre Kawa. Donc papa Dieu Mawa, nous va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut simba science. Maintenant, dans simba science na vie na ngati. Donc je suis Ria Awa. Ozala osala fête, odia ba million sur la fête. La tara pesa Awa. Ozala na mariage la ta Awa. Ozala sapato ya munene, ko la iliki. Yaka na odimina ko ba ngwa yemo. De kokao. Ozana oyo lokwa emoro onge koma bolite lokola il yaka na osala na saka réparation na saka fabrication donc na yebi musala comme il se doit otaki bater ça oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Et on y est ici la carte journal, le peuple pour la peuple, en gros, et comme il a souka bande kobot, kalamalam, au revoir. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mi pesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King